Voilà, en tout cas, boyebi batib ezali, mais batib musu ezaka pona otelisa, musu ezaka pona ko soigner ba imperfection. Eza po etelisa te. Or, na ko soigner ba imperfection na etelisa ka, mais elingi koloba te ke osalela ngo po otela. Alors, bienvenue dans Coloris Club 84. Lelo na obetaka lisolo batib pour le soin yanzoto. Ezate po netelisa. To bandi bongo na Neprozone gel forte. Crème oyo ezate pona kotelisa mais eza pona soigner yo na ba imperfection okoya nango na nzoto. Espasale lango à temps limité. Donc soko conseille lango un mois, une semaine juste pour soigner imperfection mo ekotio na nzoto. Bien sûr que etelisa mais elingi koloba te ke okoma kopakola lango neti crème na yo ya nzoto. Attention, attention. Toi que deuxième crème na biso eza fumbat. Fumbat eza nde bomo déjà ezaka pona ba anti-inflammatoire, toza ba malade belé na belé, malade de la peau. Bien sûr que ko soigner peu bouton mais eza pona kotelisa te nazo bandele so eza pona kotelisa te et puis okoki ko sala ngo temps mulaité. Pour ce ko zotanga na notice c'est interdit. C'est interdit. Donc aux yeux yango pono traiter, soko ko traiter peut-être ba faro ça que on a longi. Donc légèrement qu'à place à faire mais qu'on continue dans ngote po o etelisa yo. Ozui épiderme te biming deux fois ils a soko za na moi infection mon nzoto ana ba infection e kozala bouton ngungi elo moko esuyo ozika ki okopakola épiderme mais ezate po pakola kango po otela. Et puis ils ont un endroit approprié où il faut check épiderme non mingi pe mo na ba point moko esala ba tâche mo pembe madodo esala ka épiderme et soignaka. Ozui oyo eza toujours jeune, hein? Young forever. Eza crème, eza na clobétasol à 0,059%. Eza pona telisa te, eza pona soigner yo. Ba notice nango bomona, eza pona soigner, eza produit moko o esala que estimulaka banini les problèmes cutanés. Alors pona osalela ngo eza que okoki bien sûr ko mélanger ngo na lotion. So koko na lotion peut-être ceux qui osent soigner pour osana makwanza, osana batache ou bien au conseil lonka ya pamba place batache waneza mais côté laté eza pour na côté laté. Antol ozaka na makwanza, ozaka na ba bouton, ozalaka na batache ici la kate. Oh ba cicatrice. Okoki ko salela tibe oyo mais eza pona te o chango na mafuta e koma opakola po otela po eko bebisa onde ba utiliser ngo pendant longtemps te retour eko ya po bebisa yo bebisaka et tout nakate. Donc eza traitement moko limité juste par rapport ya infection cutanée ozana tozana merci ointment. Merci ointment c'est la même chose eza et soignera un problème à suki et soignera pe nzoto ngoloba eza te po etela mais ce qui problème o eza ndena ba ki problème à phare bouton na elongi graisse ba cicatrice na nzoto partout suki olinge kola ba loto na mutu okoki kosalela crème oyo mais elingi koloba te ke ozwango okoma kopakola pona kotela. Alors s'il vous plaît, ba crème oyo na bimise no ba crème ayo so bomona ezate ke boko tona routine na bino boko ma osalela ono crème pone telisa crème non ezo soigner ba maladie de la peau ba problème cutané boye ba problème cutané ezalaka ebele mais na mo lelo ba comme ko salela o pona kotela futur na yonde ekozala problème yebango na futur nde ekozala problème. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Bye.